Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyakongo.com. Ino image yenda zo Panza Sango ya Congo, babi Sango ya Congo eko panza na wapi, babi Edino image, sali image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko naza na plaisir makasi na sepeli enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc eza na Congo. Koba bolingo bino ba ibanso bolingaka système na 3W Panza Sango ya Congo. Lelo naza bongo na ligne 14. Ligne 14 oyo basali yango na mondele ezalaka na conducteur te. Ba métro tout oyo eza na France eza na ba conducteur, mais quand la ligne oyo nde basala mo sans conducteur. Alors makama boye faut ezala pe na mboka na biso. Transport na mboka passe. Ah, dans la poto, ici c'est Paris. Dans la métro Madeleine, ligne 14, vous avez la canance, dans la salle ah, na vendre après ce choc. Parce que ça rend conducteur à Zala. Mais conducteur a été étamboula sans conducteur. Qui ne peut mondele. Vous avez mon dans la Sabino, même sous le Cassana pour Sabino. Na balu la caméra nanga, vous avez qui ne peut mondele. Vous avez qui ne peut mondele. Voilà. Mondele ya ligne 14 ligne 14 ya moyo babi bota mondele asenga pe mbongo biso bato mwindo yoka moso nyo senga ba mbongo mais mondele asenga ne mbongo. Alors bato mwindo faut mikitsa pe ya mo biso be pia ke za nango senga mbongo esa nango le dépôt zaka moyen de vivre. Merci Edgar Mokonzi na réalisation toujours Panza Sango ya Congo et le moins reportage na kata métro Babi Panza Sango ya Congo bien musala musala étoile d'amour top modèle des médias vraiment la musala na kata métro c'est les umba les véritables diamants dans la kata métro Edgar Mokonzi Vision News TV oseka menga na sa musala vraiment c'est ligne 14 caméra na ngapi zo balukati zo comprendre pourquoi il y a bloqué. Edgar Mokonzi caméra na ngeza bloqué na comprendre pourquoi zo balukati boki la mbaso bino ba congolais musala nous ambaso tutaka na tourner toko na métro pyramide ngala saka boulot au poteau ici c'est Paris. Dommage caméra de funga maté libanda métro yango wana kozomona moyena za na tourner caméra na ngaya tizo kozo baluka na moté Edgar Mokonzi mo lobeli bon ils ont gagné le Panza Sango ya Congo babi poto Panza Sango ya Congo partout Sango ya Congo saka atika ke aux na plateau zo Panza Sango ya Congo babi photo sala ba reportage tina nzela. Alors ngana zo le kanisi ya sala reportage na ngana kati ya métro aux ligne 14 eza ligne oyo esalama na conducteur te dotambe na molimo yango boyebika molimo yango ti molimo bamilimo eza ebele mais ata ligne 14 bon Panza Sango ya Congo toujours bosabone ebele chaîne ozopesa bino bainformation na source. Merci nalingaka bino mingi ya bino mokonzi Sango ya Congo ebino image kota na ligne 14 métro ligne 14 ezanga conducteur kindoki ya moto mwindo ole bandeko ba bolingo tocokita na ligne 14 sikoyo toza na bibliothèque François Mitterrand yango esala correspondance pozwa RERC okende direction Dourdan okende direction Étampes okende direction Paris aussi awa nde toali awa. Alors bomona frontière traverser frontière mpona tokoma sikoyo place tokozwa ba RER na biso tozala touti na métro sikoyo tozwa ba RER po tozonga bandako. Là il est 22h tout ça va musala na biso ba Panza Sango ya Congo bo comprendre dans la bibliothèque François Mitterrand ala sabina ngoma mkibo mona bozela. Merci baïdo sobolinga kola na chaîne na bina Panza Sango ya Congo ezanga molobeli na bino mo Panza Sango ya Congo toujours na continuer. Là tout na ligne 14 maintenant to komisko na RERC où eza bongo frontière ya métro ligne 14 na
ROR c'est ozokende komema bato na Montigny Beauchamp eza komema bato na Saint-Quentin eza komema bato na direction aussi Dourdan et Temple vraiment awa toza na bibliothèque François Mitterrand esika oyo eza kosala ke bato bazwa baligne na bango oyo balingi kokende na bisika oyo balingi kokende vraiment ya bino mopanzi sango ya Congo tomesana kosala bino ba émission mais lelo nalobaki na jour décision kosala bino ba reportage oyeba aussi Paris comment Paris fonctionner Paris fonctionner na ba métro Paris fonctionner na ba bus Paris fonctionner na ba taxi ba ROR na ba train vraiment mingi olobeza na ngote mopanzi sango ya Congo ne sabino kaka na panzaka sango ya Congo tukutaki na métro ligne 14 oyo ezanga conducteur là to esiko na ROR oyo ezanga conducteur vraiment likanisa boye ba kontina biso ya mboka soki bozala nango un jour botonga pe ba métro na mboka Congo RDC yekosala elengi mingi ba mbongo bozolia bolia kaka te boye ba peke ko botonga mboka na biso ezangi même ba transport ya malonga ba taxi ya malonga ezati ba bisa malonga ezati donc transport katasa nango te on a corpé bino na mkoa lelo yangwana José Leumba Diamant Noir bomoni nga na sa reportage na nga na za bibliothèque François Mitterrand vous comprendre o eza bongo bibliothèque François Mitterrand ba musu wayo kango na sangono ba mona yango te mais nga na la sabino yango na bilili étoile d'amour top modèle bibliothèque François Mitterrand yango oyo ezali gare oyo etongami na miso na biso vraiment ngai na moniteur ba otonga gare oyo ezalaki nango terrain vide mais lelo ekomi eloko malonga mingi olobea te l'indépendance sango ya Congo bino mesala ko l'indépendance sango ya Congo vraiment o eza bongo ya bino mopanzi sango ya Congo na komba edino image panza sango ya Congo to panda sango ya Paris sango ya bibliothèque François Mitterrand vraiment bandeko na ngai boza toujours connecté branché na www.panda sango ya Congo o eza bongo site na bino bo s'abonner massivement na panda sango ya Congo vraiment mingi olobeza te nga penda na kobotika bino là on est 22h et tout est musalana ndeko na ngai Edgar Mokonzi Vision News TV là to komi sikoyo na tango ke bandaku botala ka bino moko mundele nenga tonga mboka na ye est-ce que likanisi oyo na mboka na biso ba ko sala un jour mundele tonga mboka na ye na ndenga botala ka bino botala ka mboka onde batonga yango botala ka mboka yango mboka bundele mboka kitoko vraiment merci donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindonote. Maman le global PM Express. On bus toujours artiste Oyo, nous avons toujours bateau bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, édine image, au Kozwa. Yeza Kaka, au Pesi. On récupère la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Makadé. Poussa, na ba poussa na Global Express pe avant na idéologie ngwana. Vive l'agence Global PM Express Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso au en France, pour la recherche de développement basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous en toujours team de la police, tous en la fret au conteneur, le fret maritime, dans les frets aériennes ou tout dans l'avion.
totinda mpe bapetit colis bacolis express oyo esalaka 2 jours esuki kaka wana te toa mpe na service funéraire au cas où ozwi problème ya décès ohésite te komona biso ofuti awa na poto tosalimaka nyonso na kine na ndenge ya biso bato ya poto oleki na agence ozwi dvd na yo omoni ndenge prestation elekaki na kine selon goût na yo catalogue ezali donc fidélité ya boye otie lelo ozwi lelo vitesse de diffusé Global Express bakotelemasa